Penza, directeur et centre de pastoral, Abbé Charles Kombe, Petata, Kalonji, Moyangiria, makambo ya CVB, Bandeko, Basango, Bamamelo, Mon frère, Babino Banso, Bana Banzambe, Boboto, Bondeko, Bandeko, Toyoki na matangi maso, mazali koloba makambo ya Nzambe azali bolingo, Nzambe azali tata, Nzambe azali na mwana, Nzambe azali pe elimo santo, Nzambe akamaki biso, ati biso po bana baye, apesi biso lisango linene, lisango yango biso na Yesu Kristo. Tozali koyoka, mbala mingi toyokaka yango mikolo miso, awa tobandaka mokolo mwa biso, tosalaka nini onkombo ya tata, pe ya mwana, pe ya elimo santo. Tozali kobanda mokolo mwa biso na kobenga bosantu. Bosantu wana Nzambe alobi na buku ya libandela. Alobi nini? Biso Nzambe asali moto na lolenge la ye. Nzambe asali moto na lolenge ya ye. Te azala lokola moto. Awa toza ati bango na se. Nzambe alingaki nini? Lokola ye azalaka mozalisi wa biloko biso, alingaki pe moto asalisa mosala mona, moto akende liboso atondisa mokili, moto azala ye na Nzambe. Asali bongo nini mpo Nzambe lokola tolobaka biso bato ya Afrique, Nzambe azali famille. Nzambe azali nini? Famille. Odoyo. Nzambe azali famille. Na tata, na mwana, na elimo santo. Nzambe azali moto ye moko te. Azali famille. Na famille wana tomoni yango Nzambe tata, Nzambe mwana, na Nzambe elimo santo. Bazali Nzambe basatu te. Nzambe azali bo moko. Nzambe se moko. Moto aloba te biso tokumisaka banzambe basatu te. Tokumisaka Nzambe moko. Oyo azali tata, mwana, na elimo santo. Ezali mobombamo moko ya monene. Mobombamo yango moto akokaki koyeba yango te. Toyebi yango po nini? Po Yesu awa yaki na nse ayebisi biso yango. Ezali mobombamo monene. Kaka Yesu moto ayebisaka biso. Ayebisaka biso yango motindo nini? Ayebisaka biso Yesu azali koloba ngai na tata tozali moko. Elingi koloba nini? Ngai na tata. Ngai na tata.
ezali bazali bango babale kasi bango babale bazali moko na nsima lobi na bisika bisusu Elimu Santu oyo tata akotinda na nkombo ya ngai tango akoya ye elimu ya bosolo akoyebisa bino makambo manso. Elimu Santu oyo tata akotinda na nkombo ya ngai kutaliwa na familia bango te. Sokote mbele alobaka tata akotinda na nkombo ya ngai. Yango wana biso toyebi yango po Yesu alobaka yango. Moto akokaki koyeba yango na mayele mayete. Na bokoko ya biso toyebaka Nzambe. Na bokoko ya biso toyebaka Nzambe. Kasi Nzambe oyo toyebaka azalaki Nzambe wana ya bosantu te. Toyeba bosantu mpo Yesu alobaka na biso. Mpe bosantu yango Yesu alobi te Nzambe azali bolingo. Nzambe lokola balobaka na lopoto, son essence est d'être amour. Nzambe azali bolingo. Ansima Santo Yohane ayebi biso makambo ebele. Alobi bolingo yango toyebaka yango motinu Nzambe alingaka biso. Nzambe ye moko abandaka kolinga biso. Biso tobandaka kolinga ye te. Ye moto abandaka kolinga biso. Pe atindi mwana wa ye. Lisusu tomoni Nzambe atindi mwana wa ye. Bolingo oyo Nzambe alingaka biso ezali bolingo ya moto azali kobanda kolinga. Akobanda kolinga eloko oyo to moto ye azali kolinga. Azali kozela tete ye alinga ye. Yango wana papa alobaka mbala mingi Nzambe azali tendresse. Nzambe azali miséricorde. Yango wana asali mobuya tendresse na miséricorde. Jubilé. Mpo toyeba malamu te, Nzambe alingaka biso mpo biso tozali malamu te. Nzambe alingaka biso mpo ye azali malamu. Mpe alingi kopesa bolamu wana ya ye na biso bato. E apesi yango ndenge nini awa atindaka mwana wa ye, mwana ye kolakisa biso nzela. Mwana wa ye aye kopesa biso malongi masolo. E Nzambe alingi mwana alingi tata. Bolingo wana ezali Elimu Santu. Mpe Elimu Santu yango ye tata ati yango na motema mwa biso. Na ntina te biso tobengaka tata. Na nkombo oyo Yesu Kristo azali kobenga ye Aba, lokola mwana abengaka tata wa ye. Ezali mobombamo kitoko penza. Mobombamo ya tina. Mobombamo oyo ezali kaka propriété
ya christianisme. Yango wana bandeko tolingana. Po nini? Po Nzambe amonisi biso bolingo. Tolingana. Po nini? Po atindi mwana wa ye. Tolingana tina nini? Po Nzambe akotisi biso na famille ya ye. Akotisi biso na famille ya ye na nini? Tango babakisi biso. Tozwi batisimo, tokomi bana ba Nzambe. Tobotami na mai pe na elimo sango. Yango wana bino ba CVB. Mpo ya komonisa bomoko ya bino. Lokola Tata Nzambe amonisi biso bomoko ya bonzambe. Bozali kosepela eyenga ya bosantu mpe eyenga ya bino ba CVB bozali kosepela yango lelo. Bozali kosambela mpote misala ya bino mimonisa bolingo. Misala ya bino mimonisa bolingo mingi penza na babola, mingi penza na bato bakeleli, mingi penza na bato oyo ya pamba. Malamu ba CVB na biso ezalaka penza na base ya bolingo ezali komonisa, ezali komona na awa na diocese ya biso. Mbala mingi pote bolingo yango emonana. Tango ba Kristo babengaka ngai na telefone. Tata Kardinal nakeleli boye. Mwana mbongo ya kotia ye na kelasi te. Pesa ngai lisalisi. Nazongisaka na lobi kende pa ya sango mokonzi. Kende pa ya moyangeli ya CVB ya bino. Bango babanda. Soko bango bakoki te boleka epa ya sango mokonzi. Sango mokonzi aloba te longwa ngaza na mbongo tete. Osengeli kosalisa ye. Wana ntina tosalaka ba CVB na Kisasa. Boki malamu ha? Tosalaki ba CVB mpoto banda lisalisi na nse. Moto na moto asalisa bandeko baye. Babola bazali komona na bayebana na paroisse. Paroisse esalisa. Soko paroisse ekokite boleke pa episkopo. Soko episkopo akokite akoloba ndeko moyen nakele liboso te kamata kaka onga nazali na ya kwa. Kobengana ye te. Koloba pe te kaza na mbongo te. Kende pa ya kardinal. Eza bongo te. Ezali bongo te. Bosalisana. Bosalisana. Po mosala ya mokristo ezali bolingo. Bolingo ezali nini? Kosalisa baye bakeleli. Kosalisa baye basengeli kozwa lisalisi. Kasi bandeko baye bakeleli bafinga pe baninga te. Otondo moto oyo azali kosalisa yo na motema mobimba. Awa yo ozali kotondo ye amoni boye akozwa
mpiko pe molele ya kosalisa yo. Kasi soko obandi kofinga ye, azwa posa ya kosalisa yo te. Ezali bongo te. Yango wana CVB ya biso ezala elembo ya bomoko, elembo ya bondeko, elembo ya bokristu, mpe elembo ya elengi ya kovanda lisanga po bandeko. Moto yango wana Yesu alobaka olingana lokola nga nalingaki bino. Biso tolingi kozala bakristo ya ntina, yango wana tolingi kosalisa baninga lokola Yesu asalisaka. Tolingi kolinga bango lokola Yesu alingaka biso. Pe Yesu alobi elembo oyo bato bakoyeba te bozali bayekoli bangai soko bozali kosalisa, soko bozali kolingana ndenge nga nalingaka. Moto oyo azali na matoi ya koyoka, oyo azali na motema ya kondima, oyo azali na mayele ya kosala,